par la grâce de Dieu. Santé standard mamike standard ouais ba bonne année na profiter na pesa ba bonne année na ngana ba yanga hein opna ba soutenir ngai viens na Guy Roger Matondo na Paris na ba bonne année na yo d'accord et pourquoi pas Bea Elenge na moni pe Sadik Nzonzi depuis Angola ba bonne année na yo ba bonne année na yo na pa président Charles Tambwe hein mon papa ba bonne année na yo pe ba bonne année na Amelia Mweba Orlando Domingos ba bi couple on a bango ba partenaire d'accord ya Sarato la TV et pourquoi pas na Jenny Beta l'industriel moi c'est à Pembe hein nana ba sponsor rebelle et pe sponsor on a tout notre temps on va ba sponsor là ouais et na banda na bango ba o wana na ngotika ba musika na tilo kwa lisusu ye sponsor côté ba bengani ba mega ya ba moi ye a pompara ya pomper natilo quoi ye kota connexion donc avant ça déjà en tout cas Oscar Leta na mushinda wana oncle nanga na ko kata ete na ko zangisa ete oncle nanga Oscar Leta na mushinda et puis na boni bongo boutique Michelina pe star na mushinda pekara. Merci beaucoup Sarato la na uti ko annoncer ça dit tant que vandi surtout tant on a pensé ko benga yo parce que sujet aujourd'hui ngato sur les sujet mo ça la passe c'est pas ma maman et ça passe c'est pas parce que ça passe en fait c'est mokili mobimba comment on a une ex femme parce que les lots basés ensemble était il y a Mike Kalambayi ko le kana TV ko traiter mobile na infidèle ko traiter mobile na irresponsabilité abimisi ba preuve ndé mobile na bande ko betailler abimisi ba preuve ya ba ex tout o ya yebaki mais tango batu ba monique moto yo mobile wana bazolo bela za mosali na nzambe et ça n'est vraiment pas yo za chroniqueuse ça la musala oza moto oza femme en fait quand on est makamba bon mais ça avec bon en fait avant de répondre à la question un grand merci à mon mari, la conseillère numéro 1, Diego Milito. Je t'aime beaucoup. Et tant que femme, parce que nous avons un merci. Donc, il y a des babala qui est, les lots bazaï susté. Et ça passe, mais réalité, c'est que vraie version, et ça, na Mike Kalambayi. Na Penyel parce que biso to jijaka auto mona libanda me makambele kana kati to yebate Penyel la ko le kana ya lobby cause un peu vrai cause un peu faux parce qu'on n'a pas de preuve et Mike pe agokyo lobate Penyel la kosi ezaki bo vérité yebi bango mibale voilà de fait que Penyel abimisi ba photo tant mobile na beta qui est ami kangaki ba photo tout ça là lelo ya ko yebisa biso ke mobile na beta qui est na cause mususu mais un mususu vraie version parce que Mike jusque là il parle pas na bi na nzeko ba fali eloko oyo le sala yake mobile amoni et puis tant ba siso bi na tsaki yango na Instagram na ye mobile tant amoni nda yoka kanda beti bon et cause un peu vrai parce que c'est ça vrai mobile na ye abibimisa loko la donc ndenge za kaka et lelo yo Mike Kalambayi ya mibenga parce que batebele bakantsa ba frère to ba yemba ba frère en Christ ba frère eton ke ba mibali mais ba frère en Christ parce que batumsu babula sona bile ona sala nga musique po batebele ba yebi musique ya kisi atara anosimba kisi ezwanga petan parce que musicien bimamba monte ezwaka procédure mais sona kena nga na ngona ninga nzambe ba mère déjà balinga makama nzambe na chepna adoration na mnda makasi wana kote ba mama balelaka et ça la nga na ozana succès na ozambonga facilité ba mama baka ba offrande ba dim tout ça là yango mona même ba pasteur ebele bazana ba mba sena nzambe te bazo ba cour ba kenda na bango ba cour pastoral quoi ozambonga facilité bige ba mama ba piara dim ma bonza tout ça là tout facile voilà. Et c'est le cas de frère Mike Kalambayi. Aza na frère en Christ. Aza frère Laura héritier, Laura Fali Poupa, Laura Diego Milito, ayembara na bien, asepela yembela nzambe. Donc il y a préférence yembela nzambe. Nde babenga ke ba ministère mokili esko ya ndima yembela na nzambe, za business na ye. Aza na frère en Christ. Sauf que makampena ya foyer kokonda babango bazana ba frère en Christ té eza ngo cop kande na bandolo beza cop il y a préférence à la cop ba frère Mike ba pasteur mais est-ce que
Mike faut bien Mike Kalambayi pasteur Mike parce que mikolo pas fongoli l'église na isangi wana moni yonga na linga ke ba prière te na ko samba na l'église te franchement aza frère te aza Mike Kalambayi soko tala entourage na nyonso basai na nzambe siko bino basai na nzambe boteaka biso bapagano ke tika boye siko baza kopekisa Mike te ndenge nini bakokanga ete pourquoi parce que moi c'est na soki ezaka koselié mais ça na ba vérité on ngape na ebike aloba ya solo parce que oui na viva yango pe na ba copine na nga mususu na ye ba copine bazaki basi ya frère Mike Kalambayi on se connaît non OK donc ezala ngo ngabenga bango ba frère te ba yembi nyonso ba yembela nzambe ngabenga ngo ba frère te eza couple na bango na ba pasteur o bate ya biso ngana zoaka parole OK la bible wana o bango batanga wana ngana zoaka parole mais vi na ye mobimba azalo ra biso nyonso aza na ye pasteur te za cop na ye azulaka nango la parce que ceux qui réellement bazali basai na nzambe mais basi ça peut-être likambo ya Mike Kalambayi et ni solangi aza meilleur ami nanga totanga na un internat béré pas maman la internat na bango quand je parle que c'est sa façon il y a cosité parce que na ebi pe manga mususu vous comprenez mais ya mabe peut-être on a condamné peigner les a aza moi ça libala moi ça ndako ako moi ça YouTube te po ba biso nde to ba basa ba YouTube après moi ça libala te parce que là ba procédure à divorce ouais te il y a pas fille internet informé pour azara accro na mama Instagram c'est là aza fille internet te moni quand on parle de fille internet lelo eza ba biso ba journaliste internet nde to ko mobenga ma ba fille internet vous comprenez yaza azaki mwasi ya ndako esimba te pourquoi zo maramna bino ramna on a TV voilà parce que même nga journaliste nde nazabo ata nazu ba problème na mobile na ngana ça ina micro voilà ils ont sens te aza na ina ba raison na nyonso ke Mike Kalambayi infidèle tout ça là nyonso lo ba betangai abimana sœur c'est vrai oui mais pourquoi ramener ça à la télé non mais il y a na télé parce que bato baswa qui ton vraiment bato belé baswa qui ton ya ko condamner alinga rabatu abimana ba davido adingi ba fia libana na mokili za nango ka bongo ya na bato ba ondimelo te mais conscience na ona nzambe na o ebige makambo bango ba lobeza ya ngate peut-être demain ou après demain ba pesa nga raison ba ya te la fille qui na raison tala frère Mike angwa sali subo ya sali subo ozomona donc ngai na condamné na la fille tazolo ba vrai ça na raison mais il fallait pas y aller sur internet na moni yango eza na ngona sens te là soit na moni batu mingi ba condamné il fallait pas même sur internet mais pour na Mike Kalambayi bati ko distraire bana nzambe c'est pas bien bati ko sekate ba pour na ba distraire bana nzambe et distraction yebisa ngote yangani OK mais qu'est-ce qui te confirme malgré le fait que yo za pauvre vous avez na ba master no ba libana ba Mike et tout ça mais est-ce que mamuka ni yo yebi solo ni solangi te bref kutu ni yo zoluka parce que ni solangi na TV na internet partout ba yebi mamuka mais ni la moni na ba publication mo ka lobi ye azaki fiancé mais batika la azaki fiancé te maman na papa maman olangi na papa olangi ti ba kufi ba linga jamais relation Mike Kalambayi ni Nice parce que Nice azana mbongo si faut babala na Mike banga babala na kala peñe la linga ya te vous comprendre ba parents na ye ba permettre jamais Mike relation à Mike Kalambayi ni Mike muta comment ya JCC asa net ko kota na église assemblée na biso ka pona à convaincre ba parents ya Nice po bandima babala e yazana e garçon mo boya luka baso bazana mbongo ba pesa ka mbongo mais il pas ça mbongo quand même azumbo ngo côté ni la musique te ou même fait quand même la musique te aza mbongo te azo luka mbongo batu bana mbongo baza ana mbongo te a luka mbongo mobala solo na wazana la aza gigolo te non il y a gigolo oh butu lo bani et puis Nice c'est Nice qui faisait tout et amarambo biso to yebi et amaramba beteni ngana sima mkongo te elongo wana surtout yo tanga na Nice fi wana mususu wana komone kute zoki manga ye pazaka na mbongo na ye apesaka bango ye ba pesaka na bango ye bon je sais pas ce qui na tour à Peñel parce que Peñel ya lobaki Mike nda pesaka ye tu imagines que un parent a outi ki na ki ota mwana na États-Unis na ba fête a memele 40 € na ebité 40 €. Dès nos bamba on est long 40 €.
En tout cas, il y a pas si. Parce que mon tabou, c'est ça là quand on bon. Si on a un bon, c'est qu'à cabareté. 40 €, tu donnes à ton enfant. 40 €. Mais abi moi na somba bombo, ezate ga pesi que non maman joie mbongo c'est là-bas. Mais moi na somba bombo, ce que tant on pesi 40 € que yo na moi si besoin à bolingote bosola raté. Ah ya suko pa maman les sous sur bakisata moi 500. Mais ma bakisa été total les émissions business. À moi que peigner la cause biso. Mais ça à 40 € ana a peigner le coût de mutazwa ki yango. Ngai pena ngai simbate. Donc on mona que bah comme temps de la fin yango ba lobaka na biso ndire ki nango parce que tout le monde a faux prophète, belé zo salama. Les gens ont signé à temps de la fin. Parce que net hier, azalem na frère te. Oye ben na frère belé, oye bi tala mam sous la bi ba ko kanga ta. Non to so la na ba frère. Na ba pasteur, bazawane belé auto yebani ke pasteur na nga onda za boya ba ya noir, amela bien. Azwa ba momi. Mais tala on tue zo sale. Tala bikamu c'est au moins na mazo sala otali. Il y a des pasteurs mutu bazawana ya coopéra de na batba akenda luka batu na bakinse na assista na loba makambu ya ngana loba mamba yo kate na assista na ngana kati toke na mutu kana copine na ya likangu na ministre moko su ya mboka na biso toke iti bakota ba maluku kuna akyo luka oyi ba famille zara délaissé ba famille pauvre après si pesi bango ba mbongo na sala babenga ngoni croisade yoro ya coca yoro ya vert préféré de na bango eza ba copie waouh mais to tala na TV mbisa makoko ba miracle te mama mbisa makoko balambi ronga lambi lelo azana banjube bo bangala ba mbisa makoko so yebisanga yo zaka na mbisa makoko na lokolo otambola ndeni ba yebisi biso makambo eza spirituel to mona ngote soki babokela maladi to babebisa vie na yo eza spirituel siko yo babokela soki batiao makoko na lokolo eza spirituel po makoko ekotaki ate ekotaki spirituellement siko ndenge nini makoko ezobima na lokolo pota te cicatrice te makila te osuturi ka baoningisa pantalon boye likoko ezokwea pasteur azwa likoko anga ntango na kati ya pantalon. Ce sont les aventures. Ba pasteur baza ba aventurier. Eza ba pasteur. Na fingi na nga bango te na lobi vérité. Baza batuloranga na yo. Oui. Son lelo yo pour le kota ku pastoral maman, aussi parole de sagesse be na munoko. O ba noter ya batu. O bagisi na no monde kila na yo ya okoisa ka batu. Monde kila zanga te miracle okoisa batu zanga te. Voilà. Misu batindika nga kuso. Mais là on a regretté Sarato là. Na moni lem soupe peine la kosi pourquoi parce que biso to yebi que non Yvette ça rande ko na ye mais à côté si ma Yvette oh ba bima na ye ba bota na ye franchement mais premièrement tour à liboso tour à liboso tang ba finga ka penyel bon ngama batso na yebi te na landela ngo binate na linga na okota te na sala pe ata analyse mo te mais na mona wa ekoma ya kofinga na koto na gloire ya olangi mutakota rango et na yo pesa gloire ya olangi raison pourquoi kota rango mutazande kona yo te wana bino na ebite na baluba ezalaka so ba baluba bokomika bandeko na ebite musuka pona ba baluba po bandeko te famille te eloko te mutasu problème na mwasi na ye pourquoi yo kende kokota ngo et puis bando finga so côté linda ya na été grand frère c'est la grand frère so na tobi tozonga no batu nde to abon bacha Yvette Kalombo na penyel te to tse bango Yvette Kalombo na penyel Yvette au télé matin au télé matin penyel aleke musika au télé matin na beauté et au télé matin parce que batebele bosala erreur bon comparera moi sur Abota na moi sur Abota tete parce que moi sur Abota c'est pas Abota oui c'est là moi sur Abota azo kabola kitoko na ena bana na e soka azo résister ka na beauté wana elle est jolie d'accord moi si kitoko oyebi combien Abota ka mwana moko abima mu pepe et si la pepo na kitoko si la santé kenda mamnyo so kenda pona robota mais mutabimisi 2 ou 3 mais c'est une femme moi c'est féliciter so ezaki ye Yvette na place ya penyel ndenge Mike Kalambayi abeta penyel la bimana sœur na e bakindumba nyonso au Mike Kasala au moins elle ya gardango ndeto ebedi Yvette Kalombo elle parle trop ma ya na mobile na ko sambuse na internet na mafinga
La fille n'a pas incité Mike Kalambayi, il y a le barab à vérité. Hier, on a jugé la fille Nanine. Il y a les qui Nanine. Péniel, mère de 2 enfants. Donc, il a confirmé Mme Péniel à l'Obaï pour Yvette aussi. Mais oui, ils ont vraiment une crise de jalousie. Oh, mais oui, ils ont une crise de jalousie parce que hier, on aura parti pris pour connaître na condamné na Péniel, na condamné na Mike. C'est normal. Parce que Péniel soit moi si pendant une femme Péniel va bien na romba F. Quel que soit le problème on va porter na mobile non dé. Et surtout papa on dit divorce. Voilà. Oui parce qu'il y a les enfants. Voilà. Ce qu'on dit divorce, c'est qui divorce dans le calme. Mais ce comment on ma kambouana déjà comment il y a na on net et comme ils sont mabé. Vous comprenez? Na condamné na Mike. Hier il y a qui a causé par Mike pourquoi? Parce qu'il dit que Mike Kalambayi a mon boulouti lelo. Il y a cause à part à Mike, pourquoi? Il y a crise de jalousie. Il y a l'équipe pénienne, nani pas fin à pénienne. À l'équipe n'est l'autre. Et pourtant, vous devez nous dire, on a le internet au Bolanda biso. Bon, le bacan a le bamingi. Le bamingi. On m'a dit à finir ce en internet. Ban est l'autre. On m'a dit à faire un écoute. Ban est l'autre côté, n'a vu si vous n'avez pas qui chasse. Ça fait pas le cas. Bon, on a banda pour vandaka. Beaucoup de gens ont comprendre que basé l'autre côté. Donc, basé la seule émission, moi, je une émission simple pour une net. Et puis, je suis brusquement. Je suis brusquement place dans un qui a sa montage. Je suis une émission. Il y a la co. Ce que tu as la caillou, à l'ouki n'a bon à plante. À l'ouki bon à cabelle, à l'ouki bon à closir, baké ba maquiller, à l'ouki l'amba là t'as sika jour, à l'ouki talon à marque. À l'ati, à Yesqua, bani go impressionné bana poto. Tu sais moi je suis sur la nina famille exactement na kombote ba ebe ngatate na mukiki. OK. O mona mutu em souffrir pauvre vie à pas si maman nazo souffrir. Mais azoya ko bimisa ki bourgeoisie na internet ah. Voilà. Vous comprenez? Ya batulora ba Yvette Kalombo. Anene lote. Nazoya 2 fois. Ah, le 25 jour à Noël. On a même loka mi monaka mais ngam na za bana poto ane logo te pardon na mona et puis Yvette na monela yo so za la ka bongo et pardon na préféré te pardon mana fingio te bela comme nzambe na koti na ngama ngamba ene rite te mais ndena yo kaninga fingela penyel et puis mo zana bisolo mo moni mutu so bozala na musika au mon fille mon boy a finga batu ami mon a danger ce qu'on ose na couloir on la bazane l'autre côté. Il y a un couloir on est diminuer la couloir on est là et ça qui le 25 décembre au Kayana biso to tika bana basakana na Waikiki. OK. Ce qu'on est ozonga na croisement Bokassa Kabamba. Bokassa Kabamba. Asa na taxi moi jaune. OK. Ce qu'on tourne na taxi ni na jaune. Taxi ni. Kamara na la préférence wa ketch. Obele la taxi express au kotoke. Oyebi ba moteur aérodynamique ba kota ba ropenga ba taxi wana 3 pinets ba chinois. Ba moteur gizi. Yango wana ba chinois. Yango na Bokassa zala te quand même te. Mama ngana zana photo. Na photo ngana commencer la modifier internet a munoko mingi. La position de faiblesse photo. Oh, nazo ebisa so ya salika émission. Comme amna loba na ko selete. A raisonner pinda bia la ta robe vert. Ala ti robe vert, azui omoni ba so la pena chauffeur wana die ba yebana. Donc ezali express. Moto gisi mais ezali express. Parce que c'est quand il mon Dieu m'a parlé. Si la zita ya kangé photo, azali yemoko. A ti robe moi vert. Au moment où tu sortis maquillage, bah crayon qui tire ah, bah crayon qui tire ah, à outil côté bon marché. Ah bima Willery, ils sont au outil Willery, to kende net bon marché, tout ça la croisement na station Total wana. OK. Gabi, mais on fio yo. Oh yete. Mais ça yete là. Tu vois que photo na kangi. Na zanango.
na su na film susu yele kutu yaza na elora azalora la reine azalora mwana mwa uta la bonne vie auta la famille na tanga komote mkole zali na obimisa ngope auto ndé la bonne vie mo boye na auto mone dernièrement à la victoire tala ali tala te adi bala poto fomo sale fomo luka boye ba journaliste na bile bolingaka banda kuna ba chef la boye aka tala awale ka kwen ngala mona kete mo ba na ngala kisika bisara mais on mona on dirait on yete ngabi ye wana penza ko ye atuke de kwen ngabi akutala tala bala poto ala ngai to ngolo bate vous comprenez donc bana poto moni ba trafic ebele batu bayaka na ngona ba internet awa c'est comme si auti soki wapi soki azanani zoke loko ezana ngote en tout cas Yvette Kalombo maman Kalambayi taliote Mike Kalambayi ande ronote s'il te plaît so bimaka na Mike Kalambayi ozaka mwasi na ekala boboyana soit ezapo ba fi akine ba na bango capable a coopérer na obia bimaka pena mobile non na kine salama so peda ke bo continuer na bino ti lelo ba crise na jalousie ko ya oyela biso ngona net ponga so yeka na ba analyse no pola au finga mwana ba tu penyel na obimisa ka photo parce que na penyel pas a photo finga côté na nga mututé na sali analyse na nga normal d'accord bomba ki bomengo na yo bomba kitoko na yo bomba bozwi na yo po na yo d'accord alors couple Kalambayi etali yo te soko osala analyse en tant que journaliste loba zala na katikati condamner batu nyonso kosoka parti puite so monique ozana poso ozara parti pe ya Mike kosala émission te vana na parler loba na batata na mnoke c'est la Mike koya okosa batu na TV vous comprenez en tout cas ngai pona ngai na sepeli na acte wana te peigner la sali ya obimisa ba photo mais faut que ça peut frère Mike je conseille parce que lelo on a peigner ndenge makambo kendeli toza sous te ke bakoza na obenge nani peigner non te na pesa na conseil frère Mike yekuta zui na titre frère ngasko mo pagano comme na ra sarato la non peut se conseil sarato en plus il y a Diego Milito est-ce que moi mon pagano non peut ba mo pagano nde ba benga bino maman mais conseil qui peut rater yoka ngaso neti presse lo balanga conseil madame na féliciter ba Kofi Olomide na basi na bango ouais na féliciter ba Vientone na ba mampata na bango na féliciter ba Fali Pupa na banana ketchup bango wana ba musicien nda ya nzambe te ya mokili ne bolobaka ba musicien satana mais bazo respecter basi na bango malgré vio bango place musique ezali entourage na bango ezakaka basi maintenant to okate ke weranso na bimisi mwasi na ndako mampata a remplacer weranso to yokate na basi na mibali baza calme ba musicien mokili et bon on a yé pe peigner soit disant mwasi a frère en Christ comportement nini wana pe kasa ni susunza est pena lia na ba bêtise tout confier à la vie et bien ngote to yebi ndenge ya l'internet vraiment. Peut-être aussi c'est l'âge parce que de l'autre côté la Péniel mais Péniel a moins de 30 ans. Péniel a moins la mukeza que ba choc et aïe bien la moni na balobi que non maman biso babala na âge ni to boité mais frère Mike a soit moi na bato ça fait 19 ans. Ba yene na kini wala ndenge bato bazolo ba yene na kini tout ça moi na bande ko ebate ba balonga mbise ba fufu ba semou soka ebi ba c'est obligatoire. Tu dois préparer du fufu c'est mou kaya na pondu ya mai na ndakala bakalinga pembeni voilà on est obligé faire la bango foyer bango siko yeta ngwana da 19 ans ya ndima kozala mama te soto bengi frère ye faza mama sœur bobia comme sous pasteur donc pasteur na andima kango alors il faut là ta comportement maman atoza na 17 ans soko so bali il faut ça l'effort ola ta comportement ya kibo mama comment mwasi parce qu'on ndimi yango so na mona koki na ngate neti nga donc Diego a proposé nga dibala so na mona na kokaite na boya nga mais tant na mona na ndimi c'est que na ndimi na mabe na e na ba bêtise na e et puis na félicitons déjà depuis comme il a dit qu'on a moni comme responsable polémique donné au contacté des polémiques ici là wana cop na te mebele ba msusu na mona ki ex mère abima na teva lobby mais na mona ki oyaki vraiment te pour attaquer te omoni nga na lobara
Au moins, il y a un lobby en internet, il y a un pardon. Tout le monde a un internet, tu as pardon, il y a un diplôme. Pour Mikolo, il y a un diplôme. Il y a un sous-maquille. Il y a un preuve à l'appui. Au moins, il y a un sous-maquille. Il y a un sous-maquille. Il y a un sous-maquille. Bon, et là que ça bon à mon niveau bagage à mon place ces années. D'accord. Ngana loba makambo o ezana nzela. D'accord. Na sala la polémique té. Ngana linga polémique té. Mais soneti yo boyo lobi na ngana loba mamba Yvette ya vérité. Yeta na répondre. Ya créé à quel angle polémique. Or que moi je suis pas dans les polémiques. D'accord. Mamou olobi net auto loba siko. Ex moi si à Diego te ex maman bana Diego parce que Diego na vie na balade. Okay. Moi c'est le bossa bal na vie zanga. Donc si on parle de la femme de Diego donc c'est moi. Okay. Donc maman ya bana na biso wana. O asalela ki biso ba émission. J'avais pas eu le temps à répondre parce que premièrement aza moi si lokola nga. OK. Abota biso bana. Hein? Ozo comprendre bana wana baza bana na nga. Voilà. Il y a za maele te peut-être. Il y a eu un TV, il y a n'importe quoi. On a accompagné Kizoba na été. Parce qu'il y a ça les Kizoba. Tes enfants en toi. Aujourd'hui, ici, on a TV. Il y a choc, il y a babotele mobile. Diego na ngai. Babotele mobile. Na sala na ye. Babotele mobile parce que Diego a vendu 2 ans seul. Nanda kuna ya bovan. D'accord. Azaki wa pipoya oluka mobali babu misabazonga na baboko la bana. Donc ça montre qu'elle faisait aussi sa vie. D'accord. Et eza crise à jalousie biloko Yvette Kalombo auto sala, yé pas sala ki yango. Donc on a comprendre nga déjà qu'il y a une crise à jalousie. Bana wana exposé baza bana biso nyonso. On a ko accompagner bêtise net parce que son ngai po ya le kana olobate. On a le kana oloba makasi yo yebi na lobaka na lelisa na ba grand leader. Et comment ya ko kangisa. Mais so Monique na le kaki na lobité na respecter yete. Nathalie à venir ya bana wana. D'accord. Je comprends. Voilà. Le lobby bana na tomba okola ba vanda na ba otala. Pour mon kilo eza bongo. Moi c'est papa abino na tala be monsieur sala la finga pe mama abino. Voilà. Parce que bana bango bana ba côté la maman na bango. Et ça la bienté. Tant mieux maman na bango yemo quoi exposer bango. Mukolo conscience na peut-être au sala. Alors ba ke na sala ka erreur na luka. Diego na Sarah na senga bango pardon. Et ça ma famille ba me mango na TVT. OK. TVPC solution, TVPC solution mon hôtel. Arrête ta sala na ka blaze. O sala no ka blaze roleka. Mais na besoin na obomi ba relation. Pour ata sala ya ke 100 000 émissions ngai ka bolanga na Diego te. Ata finga ki ngai a sali so ndeli ni. Ngai changer na ngo le côté. Au contraire, atiki ba mauvais souvenir. Pour la vie à Bana. Voilà, ça fait mal. Ça s'appelle vraiment la réflexion. Il y a Sarah Tola. Sarah milite déjà, toi qui est bientôt là, donc Makamutu normal, Sarah, tu as vraiment la sous-émission à Bisso parce qu'il y a la rage de ça vraiment la nuit. Mais après, ça, au cours de la fin, et puis dans ce là sans polémique, frère Mike Azamoutou. Malgré tout ça, qui frère, tout ça, Mike Azamoutou. Ça, on peut se donner un conseil. Et donc, il y a des salles en Zambie. Yo conseil no kopé sa bango po to bi baza ebele o baso lebisa baso honorer comme ya nzambe te conseil ni yo pesa bango. Premièrement, batuna l'église baboyaka ministère à combat spirituel. OK. OK, ministère à combat spirituel et sunga biso makasi. D'accord. Ngano moninga na vandi na JCC. Nazana 21e promotion, il y a Marie-Madeleine. Okay. La JCC bien formé. OK. Je comprends. Donc, quand on y a souvent dans les cas d'enfermissement, on comprend ma camébélé. OK. Au cause de la pasteur, mais aux gens Marie-Denis et tout, Sarafina. D'accord. Au cause de la pasteur, impudicité et tout, Sarafina. Il y a un moment où la chair est faible. Fouiller l'impudicité. Voilà. Je comprends. Il conseille à copier ça et à sa frère. C'est un frère en Christ. À Luca, à régler la situation. Parce que moi, c'est Sopani. Comment la moindre de la publication sur Facebook a dit à de Dieu à Tabokbongo. Mais pour l'anga, sur la salle qui en haut, les pardons libèrent. À Luca, la fille. Attends, on a parce que va y a une procédure à divorce. Non, mais moi, c'est à salir au ministère de la photo.
confiance eza nango bazonga na te mais aluka pe moko boye mpo na avenir ya bana wana asenga ata mwasi na ye pardon oyo nasala yo eleka alimbisa ngai omoni tika boye po pardon wana ekosala ke peniel mpe atika makambo ya internet na kombo ya mike efacilité epai akamonaka bana na ye akei mona moto asala surtout bana basala kani ouais c'est un peu ça donc ameka un peu koréfléchir kotala intérêt ya bana na ye soki atali kaka bana na ye aomikitisa esala nango pardon esala nango eloko te échange yo mpe te bakoma mpe na nzela aya te mike Kalambayi auti osenga peniel pardon toyeba te eza secret bino bien donc so osala yango esala bien parce que vie nango mpe kende na kimia c'est un peu ça badédicace na yo so ezali et puis toshite Jésus maye ye full option Jésus maye full option en tout cas babonane na yo yango wana na madame na yo viens nga diezola babi yo mikolo pardon to la musio nan viens nga diezola na Paris wana mna babi so lingo tinda moi otinda to ozwa koli e uti Paris contacter ka diezola e ba mbote na pe place ozali ba mbote mingi na Amelia Mweba